Le Camerounais Sampo a été tué lors de combats avec la police lors d'un assaut mené vendredi par les forces de sécurité. Depuis le début de la semaine et l'attaque d'un poste de police à Tchimboulou, 19 personnes dont 11 policiers ont trouvé la mort. Une quarantaine de personnes ont été interpellées lors de l'assaut final. Ce chef coutumier du Kasaï central disait ne plus reconnaître l'autorité de l'État à Kinshasa, Kamanda ou à Kamanda Muzembe. On a parlé d'un illuminé, un chef traditionnel pris de folie qui aurait décidé de mettre le feu dans la province du Kasaï central. Pourtant, Jean-Pierre Pandi, de son vrai nom, bien qu'ayant succédé à son père sur le trône de Kamounan Sampou, travaillait comme médecin en Afrique du Sud. C'est à la suite d'une perquisition il y a plusieurs mois chez lui, au village, en son absence, que le chef traditionnel Kamounan Sampou avait piqué une crise. Selon lui, les agents commis à cette perquisition avaient profané son pouvoir traditionnel et même tenté de violer son épouse. C'est alors que des barrières furent érigées tout autour de son village et progressivement sur l'ensemble du secteur de Tchimboulou. En début de semaine, 6 policiers avaient ainsi été tués par la milice du chef traditionnel selon des sources officielles. Quelques jours plus tôt, près d'une centaine de cases avaient été incendiées dans un village voisin. Et vendredi, avant l'assaut final, le gouvernement avait sommé le chef Kamounan Sampou de se rendre aux forces de l'ordre, mais lui aurait exigé de se livrer à la MONUSCO. Parce que nous avons été parmi les initiateurs, mais quand on a moni et dans rompre na bango même bien avant on a dans la bosolo nangai bande qu'on a dit ce nyonso ya ba politiciens pour combattre à l'intérieur du pays, en tout cas bala corrompu. Dans le bien awa yokango lekisango bala corrompu. Awa les États-Unis au bomi américain 4000 ça m'appelle la dette à Bomaki. Américain c'est la
mais pas les gens 12 millions tikanye ko babengi anesthésie boy biso bali ko opérer moto ba ko tie anesthésie autant baza ko kata et pour baza ko sala biso le match Tshisekedi eza anesthésie baza ko anesthésier peuple ala la kongia ba bébé tant que tu en novembre, par rapport aux américaine, la Congo, faire du mal au Congo et qu'ils ont discuté de ces sujets-là. But the recruits are from within Congo itself. So that one they will have to handle within Congo. Et il avait ajouté aussi qu'ils sont en train de prendre des mesures avec les services de sécurité pour qu'ils puissent échanger les informations à ces sujets, et aussi il reconnaît qu'il peut y avoir d'autres recrutements à partir de la RDC. And others come from other countries like Tanzania, like South. Et il y aurait aussi d'autres qui viendraient du côté d'autres pays comme la Tanzanie. So those will have to be handled differently. Les questions qui regardent d'autres pays, nous allons essayer de les maîtriser différemment. Oui, Kibambe Somoïsa, Radio-Télévision Nationale Congolaise. It's called Kibambe 6 mois of the National TV of DRC. Excellence, Monsieur le Président de la République, les ex-M23 sont encore en Ouganda. À quand leur retour en RDC et qu'est-ce qui bloque His ce retour? Excellency, the ex-combatant M23 are still in Uganda, which is blocking them to go back to their country. Ba M23 na ba Rwandais, Congolais azotuna ba Rwandais ba ozonga na Congo mukoni. Tala zoba oyo azoseka. Yes. I have no idea. I have no idea why they are not going back. We discussed it with the president. Je ne sais pas pourquoi il ne rentre pas. J'ai pas l'idée pourquoi il ne rentre pas. Nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Président. The president told me that they had done all the concessions that were needed. Son Excellence, Monsieur le Président, Joseph Kabila lui a dit que il a déjà pris rempli toutes les conditions qui étaient demandées. But that they were not going back. Et il ne comprenait pas pourquoi il ne rentre pas. So I am going to ask them directly. The commander is there. Je vais leur demander combien un commandant qui est là. We shall ask them why. Nous allons leur demander à ces ex-M23 pourquoi. If all the guarantees have been put in place. Parce que toutes les garanties ont été déjà données. And then we shall inform the Congolese government. Et ainsi, nous, en tant que gouvernement, nous allons informer le gouvernement congolais. Mheshimiwa, mimi naitwa John Kanyunyu, ni ripota wa Deutsche Welle Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa, mmetoka kuzungumza na mwenzako, tunajua kwamba mmeligusia hili swala la waasi wa ADF ambao wanawaua watu kwa kuwakata kwa mapanga kule Beni. Raia wa Beni wanakusikiliza hivi sasa na wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, mmepanga mkakati wa kufanya operesheni za pamoja baina ya jeshi la UPDF na jeshi la Uganda la DRC FARDC dhidi ya hao watu? Na pili, hawa waasi wa M23 kwa nini wanakwama hapa? Tatu, mna petroli pamoja. Uganda kuna petroli, Kongo kuna petroli. Hudhani kwamba labda pengine mna mkakati ama mpango wa pamoja kwa ajili ya kuchimba petroli kwa ajili ya uchumi wa raia wenu wote wawili, yani upande wa Uganda na upande wa DRC? Asante. Tumezungumzia mambo ya ADF. Kama serikali ya Kongo ikitaka tufanye operation ya pamoja, sisi tuko tayari kama kawaida, tutawaunga mkono. Lakini kwa sasa hivi wanataka ushirikiano kwa upelelezi. Hii ndio tumekubaliana. Bana mboka, je crois bouti kolanda ba extrait wana bozali déjà na kati ya rétro de la semaine où ezali émission et information Sentinelle TV la rabino chaque samedi do wana ezali ba rétro de la semaine makamto leki na semaine. Alors
Kanambe abotola biso mboka akoma na ye déjà roi ya Congo mais eloko abosana iki lokuta yaka na sincère vérité yaka na escalier mais komi bato nyonso bayebi kaza ennemi ya Congo bato nyonso bayebi kaza Rwandais pe aza assassin azali seigneur de guerre yango wana il faut tozwa biso tout courage net chef coutumier au Jean-Pierre Mpadi Kamwena Sampo oyo aza médecin de formation atiki Afrique du Sud akiti na mboka na ya village ya Chimbulu ake koorganize milice pe babundi na Kanambe akufi lokola héros national pe à son âme sekeli biso ba congolais to se protéger contre ba génocidaire oyo bazoboma tout congolais à côté le mela yé c'est-à-dire yemo assassin azali aidé et soutenu par des congolais inciviques des traîtres et des malades na net ba mende ba Boshab ba Kinkei ba tuana nyoso tu baza pembe na ye alors nangonga oyo mutu tout akoyela biso lisolo ya discours ya to kende na dialogue ayela biso lisolo ayi makamunu surtout akabila ayela biso ba vidéo ya ba grand-père raconte sans solution en tout cas azali traître parce que pour le moment biso ba congolais et toza soutenir le komsute to tika na loko biloko mibale eloko aliboso diaspora il faut continuer ba marche na libanda ko koma ba lettre sorry na ba organismes internationaux pe biso ba combattant to sangana poto yeba ndeni to kosila na Kanambe ndeni to kosila na Kanambe na groupe na ya ba terroriste oyo baza na Congo do bango nde bazo boma ba congolais mais ceux qui congolais alingo revendiquer droit na ye abimi terroriste entre temps bouti kolanda ke ba M23 baza na bango na Uganda bake koyokana po bazonga na Congo baya ko maltraiter ba congolais mais ceux qui congolais alingo revendiquer droit na ye abimi terroriste mais ceux qui rwandais M23 abomi eza normal et tout cela il serait totel mais la bango to bengana Kabila na ba incivique na ye lokola ba mende o azo benga ba terroriste na bana mike ya 5 ans ba abomi bango po ba telemeli ba rwandais entre temps Rubero Kagame Bisengimana na ba M23 baza welcome na RDC Kanambe abomi trop pe accueilli Rwanda sans parlement ni sénat et ba ki ake ko signer ba accord ya ko pesa Kagame na Rwanda droit ya ko extraire ba tie même ba pylône na lac Tanganyika oyo pour ba exploiter gaz l'éthane oyo ya biso ba congolais mais ba Rwandais ba ko extrader ango ba tekango plateforme net ba sala ka pétrole et salami et puis bazana ba poison ba yena minduki bazu ba armée ba mercenaires ba yena bango na Congo pour na koboma congolais nyonso akotelema pour na kotelemela bango makambazo sala pe ba gaz méthane wana bato ba profiter nango ezala ba Rwandais Congo et que profiter de l'autre côté donc exploiter Congo pour le moment c'est déjà exploité par ses voisins ba voisins 9 pays ya voisins ya Congo et l'ingel biso boule les exploiter biso parce que tous en a ba politiciens médiocres ba pasteurs médiocres peuple médiocre alors le seul pays au monde le Congo où ils allaient menacés par ba frontière na ba voisins na n'offre plus le futur ni pour le pouvoir ni pour l'opposition. Le Congo n'a plus l'avenir donc si ce n'est que biso moko to télémité to bengana Kanambe na groupe na comment président Sénat président parlement ba yebe le côté Kabila azu Alexis Tambwe Mwamba atam azu Alexis Mwamba atam na ministre ya mine akena bango na Rwanda sans parlement yeba sans Sénat yeba sans opposition yeba ake ko signer ba contrat pour être exploitation conjointe il y a gaz à métal entre le Congo et le Rwanda. Or eza exploitation conjointe mais ali Rwanda abanda ko exploiter ba biloko na biso ngona moni Kagame a outé ko lancer Congo White
Kivu White o ezalaki Kivu White o ezali plateforme moko to compagnie moko ya ko extraire ba gaz na lac Tanganyika na ba poisson na biso nyonso tout. Or ba kotisi ba tiyo na biso tina se ya mai batindika ba tiyo po ba yibaka gaz na biso Kanambe azopesa na ba Rwandais bateka nyonso oyo toza kaka na po toza na ba politiciens inciviques corrompus. Et puis tant bazolo ba éradication ya ba force de négatif, ba force négative eza ba FDLRT mais ezali tout congolais a comme oya kokoka kotelemela bango na kobengana Kanambe a comme force négative o faut ba bengana to ba boma. Alors FDLR est comme prétexte ya Rwanda ya koya ko yibaka na Congo. Donc ba congolais tout baza na gouvernement ya Kanambe bazali kaka ba collaborer bazoba te mais baza bazoba les premiers na monde na to monate ba imoro. Alors Tshisekedi soki animi dialogue ya Kanambe pour asa la transition Kanambe à la président et que moi na la premier ministre Tshisekedi biliaki bikoki et bembele ba ko profaner ngo parce que mokili momezo c'est la yé à libérer mboka pe asa na capacité à libérer mboka mais tu éviter tisiko bazana tina ko la Kabila tina suka ya mandat na été parce que Kabila s'est affranchir ligne rouge. Alors il aurait comme biso Tshisekedi na IDPS bazala na bango ba partisan non violence té nzoka bazala na milice mobimba to moni milice wana en œuvre baké ko panza nini na bango moko maison na bango moko ya obabenga siège na bango moko esika mavungu alaki. Oh mavungu aza ndeko na bango aza muntu lokola bango a congolais soki bazwaki milice wana batindikaki yango na Kingakati batindikaki yango na Rubero batindikaki yango epai ya Vital Kamerhe batindikaki yango epai ya Bisengemana engeza la malamu po bango nde baza ba vrai ba tueur na Kanambe o ba congolais. Alors ko kamwa ke milice ya ya Tshisekedi eke ko panza ba IDPS ba momoko olie milice wana ekota na musala ko panza côté mosusu wana. Alors tolobaki ete Kanambe a bomi trop azokotsa ba Rwandais aza na souci moko te akolonga na pouvoir ake koyokana na batu ya Uganda na batu ya Rwanda po ba continuer ko boma na Congo tout simplement parce que azo régner na Congo koleka Mobutu a comme si Congo royaume koma ndako na ye koma mbongo na ba bien Congo ya ye ya koko na bango. Option tikali mibale diaspora akoba na ba marche pe ko comme la communauté européenne pe congolais abima libanda biso na bango nyonso tout obima libanda lokola héros oyo docteur oyo azalaki docteur en Afrique du Sud chef coutumier atiki mwasi na bana akiti na kati ya mboka sali milice pona kobunda na batu ya ba Rwandais. IDPS milice na ye tozo selango na place baki no bunda na ndeko na bango il fallait batinda yango côté ya ba Rwanda. Tant qu'il y aura des FDLR coopération na Rwanda ba opération ekobandaka kozala toujours. Donc opération na ekosila aussi longtemps ekosila te soki FDLR ezali entre-temps FDLR ezali création ya milice ya ba Rwandais na kati ya Congo pour na ba piller pe ba massacrer ba Congolais. Donc le problème na Congo ce n'est pas les génocidaires rwandais Kanambe, c'est lui-même le vrai problème na Congo. Les génocidaires rwandais c'est lui-même le vrai problème na Congo. Pe lisusu na ba Congolais nyonso oyo ya ba incivique ya ba corrompu o baza pembe na ye. Alors mututu alingi Congo, il faut y une solution. Ya kosila na Kabila, Kanambe na groupe na ye. Oyo tu akoya na dialogue, élection ou discours, ya ba grand-père raconte lokola ba vieux honoré, bazwa nango eza baza ba complice ya Kanambe. Kanambe na munoko na ye azotia tembe na biso, azobimisa ba maloba na ye oyo nzamba tie na kati pona ko distraire pona ko bimisa ba makamoneza caché kaka batamayele nde bazo comprendre ba discours ya Kanambe aza clair alobi aussi longtemps FDLR ekozala coopération rwandaise na nani ekozala. Or
officiellement Rwanda eza ko envahir Congo. Rwanda a envahi ça Congo. Tout le monde a noté mboka oye ko envahir Congo ba que nos sala travaux, nos travailler, service et renseignement et travailler ensemble, signer accord tout et tout. Entre-temps, pays où ils ont agressé bino. Donc le long a dit à tout le monde bazo la sabiso ke ba Rwanda ba moni biso roto biso mboka mais senge na biso to la moka to sala nyoso to ko sala pour to bengana Congo to bengana ba Rwanda kanambe na Congo. Donc po bibembe esila na Congo po to sila ko bomana ezali Kabila na système ne mobimba il faut to kende na bango molo molo keti keti lumbe lumbe mote mote basali fode national po eyinde li bango banda kala babomaka na Congo asala ka de nationalité do etika likamoko biso ba congolais to sila na Kabila toza na discours mususu te ya koya biso to yebi bazo sa to sito yebi makamunyo surtout à Congo to sito yebi que toza na guerre contre ba puissance mondiale bazo armée Rwanda pe batindi mwana na bango ya Rwanda na Congo bazo boma côté à est wana po ba bank sabat bakima baya na ba éthiopien baya na ba rwandais ba vanda place wana pe ba récupérer ba matière na biso. Or le Congo restera indivisible. Donc le Congo etika la moko pe sa divisité biso bana Congo à partir à l'autre ça sous na discours musuté ndenge ni to sila na Kabila combattant résistant lalaka la mukaka ndenge ni to sila na Kabila. Tolanda exemple ya chef coutumier oyo un docteur de circuit atiki mwasi na bana en Afrique du Sud atiki ba bureau akiti akeko bunda en tout cas l'air Nathalie Likamboyo était singa pasi mingi yango même lelo to sali face à face na Mama Benate to yé na rétro de la semaine ezali solo ya David na Goliath. Goliath alobaki soki bobeti ngai oya bobeta nga akokoma biso to kokoma esclave na bango. Soki biso to beti bino bokombe esclave na biso. Kabila a lancé biso défi que soki to tiki na pouvoir to beti ete to kombe esclave. Soki to bomie to renverser ma solo. Bana Congo toza na pouvoir, toza na kombo na Yesu, toza na onction, toza na droit ya kobunda lelo poto bengana Kabila na ba Rwandais o tout batonsi na Congo. Kinshasa na etondi na ba mercenaires. Kinshasa na etondi na ba soldats étrangers oyi apesa ba teni ya ba soldats ya Congo et batwana nyoso batambola na ye ba yebi yango. Alors to yebite ba ministre tout ba kende na Kabila na Rwanda ba Boshab ba Mende batwana nyoso tout to yebite mukolo histoire ekozala ba kolobaka ni liboso ya peuple congolais na ba mort oyo. Alors tozo kebisa opposition pe tozo kebisa Tshisekedi na batu na bino nyonso tu wana toyebi bino toyebi bakomo na bino toza na tina ba déclaration na bino lisuté. Le moment est grave. Kabila a défié biso, Kabila a sali haute trahison, Kabila a leki bande rouge, a tracé a sali koleka o ezali haute trahison et sengeli na biso nyonso tu ko boma Kabila ko sila na système na ye eza devoir national. Breaking news